ya Kalambai wana est-ce que c'est longue bato ba violaka bibasi boni balala na mampuya ya Kalambai combien de fois baka s'il te plaît tonton Mike est-ce que je peux avoir ata bisou oyebi Kalambai atikala moi je pèse mes mots atikala ko violer les qui a Pegnel te Pegnel a ça la chantage à l'ukuta leki ya Pegnel ce qui va violer qui est c'est que leki ya Pegnel neto la ndila ngombe ya violer qui m'a Kalambai parce que famille na bango za famille ya balala ka bango na ba vidéo on va dire que ça va dans sa théâtre tisiko ayaki na Rambo babimi na ye Rambo 2 Vaseline Rambo 3 Zemelongwe zawadi Zemelongwe te po no sa biso boyo ko zawadi pardon moi na moi simo yaki bobio babimi na ngai babimi na nga sans préservatif lelo ko c'est to Zemelongwe est-ce que ça na sens soit disant oyembela benzambe. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso ya Feza TV RDC Baibolela biso ya trop wapi botala biso trop wapi tolela bino pe trop wapi mbote na bino Nyonso bisike zomi bino Balandi ya Feza TV RDC tolela bino ya trop eza autre part DM la servante na bino pilipila muke de la presse obazio wapi yara dana 5 litres mai na otango yé pa pilipila mukie babindunguzi tende bambote na bino ya trop ba Nyonso botala biso Feza TV RDC biso pato linga bino mingi merci na bino na baelandi nyonso ya biso dada muzinga joyeux anniversaire na yo mon boss dada muzinga président ya biso ya nouvelle génération bamboto na belé Kams Kaminge mon vieux bamboto belé Dems mona maman bamboto na ya trop Vincent Lifete ke libanda mbongo le boss à charisme Vincent Lifete ke famille Lifete ke nyonso respect pour na bino talaka babi mon boss motakaba tala te Vincent Lifete ke mwana mukena bangenge na ye le métis hein papa ba les métis en cheveux bouclés lo mokil na biso toze baté tozo kende wapi tebite nzamba linga zonga lelo to linga yakaka lobi to ebite ba pasteur na biso bote ya biso Ernest bote ya biso to tika masumu to landa Yesu masia biso bi ba pilipila mikezo ko mikobongwana to ko tika mo masumu ko dimne niveau masumu ndeka kamera na wari kalobaki peut-être to bongwana to tika masumu siko to ebite ba pasteur bote ya biso wapi lelo to moni lisusu ya mineno ka yakafumba ekweli biso lelo ebele bolo belango to ebite malgré ça ngana omona air moko normal parce que za nango noko bomba nga bososa mobile nanga après na bimisi yango est-ce que to ebite pourquoi ba to nyoso penye la bomba ki yango penye la bombi na batano so bavanda libala o ba umena mobile ba beze mais penye la garder ka secret wana et là on ne pousser penye là obimisa ya ka fumba lelo ya muneno penye la bimisa biso lelo en tout cas cher to découvrir on na bino kala mingi c'est bonjour Gia. Ouais, bonjour Pipi la Mouké, bonjour à Irène Mbao, bonjour à abonnés sur Feza TV RDC. Là, je donne un grand coucou à Mukolo chaîne Oyo, Maman Nabiso Bela Dinganga, parce qu'ils auront toujours des chaînes partenaires et puis Vision Plus Télévision, surtout, à chaque fois, beau s'abonner. Jerry Kobetox Azali, bana membre Nyonso, na pessimino bambote belé, a commencé par Maman Pasteur Titi la Source, Daninzi la Margot Boyano Roulé, sa Jerry Kobetox, Jack Anangi la Sima Caméra, notre coordonnateur Trésor Walukong, et puis Kobo Sanate, Adricha Motomètre Bébazibé, Jerry Kobetox, toujours. Na drapeau nae malgré ba pesinga passeport rouge parce que nga na roi d'Adjou nazande mo pena Jean-Claude Van Damme nazande mo pena maître Gims parce que nga pena teka à Congo so mto hôtel émission Jerry Kobetox samona a toujours drapeau à Congo na teka à Congo na ndenge ya mbangu malgré passeport rouge ezo banate bazo pesa banani te donc ko pesa pe baninga neza na ngoma bete mais botela pe kota Jerry Kobetox trophée pe pesa je mérite ça nga ko trophée ko na lobela ngo te trophée ko na ngoma coupe ba tricage mama mbebele nga lobela trophée te trop vrai trophée za na mutema bato ebele nde bazana na mitema na bango bayabi ke Gérard zwa trophée na mutema na bango Gérard zwa ba médaille de mérite Gérard zwa ba makambo ebele na mitema na bango initi tolo bango to bando senga ngo ya makasi et puis na pesi mbote na sizingu penalty valable sponsor officiel émission na ngaloba vérité sans oublier Maman Ladi mère double na Lyon ndeko ya Maman Hélène Mvuzi Nathalie Skokoto sika tozali na cadre oyo boutique boucle création ya Maman Blandine Basele moi so abengana Chine abengana Turquie abengana Dubaï donc yepena soko côté au senti pena ke eloko pour ba teke na faut ba teke na encore prix wana parce que eza Europe na Europe donc sans oublier Tania Baosso la chroniqueuse la plus douce
il y a internet donc il y a une douceur mon Dieu nzambe so azaki précédé mtalinga bota Yesu papa Junior Basele sans oublier mon ami personnel et privé Hervé Basele donc Hervé Basele moninga nanga zwa donc nga naza na plateau na yo mituna nyoso eza ya yo biyano eza yanga ouais olobi mituna nyoso eza yanga biyano eza ya yo na bité géri ko ba to kena onde mokili yango ezokende ma analyse onde ezokende to vanda ki atomoni penela ye na base na ya lobby asala ki boye ba publier mais abandeka ko bomba secret ou abimisi lelo notre pas na ba c'est abomba ki yango pourquoi mais ninga bomba ki yango so tali pesa ki bien mais na momo abimisi yango na ninga frère Kalamba ependa obali mwasi après ko bala mwasi okeli susu na sima mwasi wana ozi sous leki ne wa bize na leki na vraiment basala nzambe ba même biso wapi. En tout cas merci beaucoup pour la question. Moni nga makambo na olobango avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération. Au moins, le problème de M. Zanini, ce qui est il faut tout la rappeler. Et pour le monde, il faut tout timbaka. D'abord, c'est Nabiso Peniel que je respecte beaucoup. Mais le coup, la ligne à Balukana na potopoto, Balukana na potopoto qui dort comme un kias. To balukane pe na potopoto po moni mutu mususu sa buzoba ya kanisi buzoba yazo sala wana aleki batu surtout na buzoba OK bato pe na ba yebi ko pota la biso ba poter buzoba bien bazali. D'abord moi ça m'étonne so bozo makampenye la lobi lelo eza grave parce que penye la sala lobango déjà na moment ya séparation yena frère pasteur Mike Kalamba lobango parmi ba pisto abimisaka sauf que lobaka ke na ko bimisa vérité. Mais vérité, on a la vérité, malonga bimisita bimisika vérité, mon gars que soi-disant le pasteur, le frère Mike Kalamba a violé les kinaï. Soi-disant, bah bomba, na famille na bango. En tout cas, moi je ne pense pas na makambo à lobby wana. Wana là ça n'engage que moi. Papa, j'ai rito que non to zonga chérie. Ngai na va na mobile na marié ça ba vérité tanyo so pene la bomi. Pas bi alors bien na biso que na kol na ba na bino rolo ba vérité. Vérité en wa bimisi. Est-ce que ça normal yo pena mo ça na. Bongo lo sika lobby za wana. Alobi lo sika te penyel makamnyo so lobby na vidéo na sali wana. Ya sikeza te tout à ça loba. Mais on dit de akenda zonga lisu bien sima ata ou soit moni vidéo na uto sala ata la ngoli susu Peniel bandela vidéo uto sala eza elo asikate Peniel sala loba ke Mike Kalamba abimana ndeko na ye. Je t'informe, aloba yango eza les paroles ça vole, les vidéos restent. Aloba ka kobimisa ba vraie vérité. Ba vraie vérité ce ko ayeko expliquer ce ko bien. Dans son aka e wapi, a viola ka e wapi, ne ko expliquer. Peniel tika lokuta. Moni eloko ndeko na mwa uto lo basiko a 4 kwa kandala. Omoni ba fille mususu ba koti na buso ba na internet ba mona ndinga obimela te. Amoni YouTube ko minda kuna bango acha mus alala. Do Peniel azomona ndinga obimela na YouTube te. Yango mo lelo asala ba makambo wana ke aloba ke Mike Kalamba a violé ndeko naye. Soki Mike Kalamba a violé ndeko mama ndengo za ba balio légalement. Ba violé le kinayo puis na mutuni na Kalamba. Mike Kalamba. Yebisa ngai est-ce que yo pena famille no bomba? Oui to bomba parce que biso to sali réputation ya famille. C'est archivo. Soko tali famille a Peniel na Peniel bango moko. Oui. Parce que so tali ti lelo makam Peniel na salaka papa mna na mama ne baza vivant. Ba yebi ni so ba bomba kina bango pona ko ko bebisa libala mwana bango te. Basi basala ta vidéo moko ya mécontentement. Parce que nga mwana nga so sa ba deli na internet nga pe na ko na internet na bisi omoni bon tozong ça ba kamsuna ebele ba ebele na internet te nga so mwana nga sa buzo ba na internet so nga na sa internet te na ko sala vidéo mona édiquer na mukili. À partir d'aujourd'hui moi na lo ko boy ko langa alongola kombo na nga azo appartenir sur la famille nanga te. Parce que papa na yena maman est-ce que basi basa la vidéo bon. To ata vidéo bon te ba leketa na ba télé clair awa. Ba ebisi biso ke omoni makampenye na sala kana eza mvutument eza mabe atika maman sala ba vanda calme ba eza mabe te donc ba para bazo appuyer moi ba conseil maman ça eza normal. Parce que to ke donc yo nga frère kato tu na pasteur Kalamba. Nenga za pasteur est-ce que ko violer ata penye te na lobi boye tala elongi ya Kalamba wana. Est-ce que c'est longi ba tu ba violaka? Papa comme maman elongi tap o aza violé. Elongi tabi pourquoi na lobi on a eza ko la lycée na lobi. Obi basi boni balala na mampuya ya Kalamba. O baza na poto baza na Kishasa. Irène. Personne lokola Kalamba yebisanga. Est-ce que bolingo ko ça sous pas si pona ye?
le bakuta na moi ça m'a belle quoi na kuta na Peniel mais qu'on aborder moi si boyebi combien de basi balobaka s'il te plaît tonton Mike est-ce que je peux avoir à ta bisou oyebi Kalamba wana somona wana na ba Moïse Mbiye wana et c'est toujours faut pas tenter parce que baza ba personne publique oui osa tenter ton boy mais jamais ko violer les yana Kalamba atikala moi je pèse mes mots atikala ko violer les qui a Peniel te Peniel aso sala ba chantage à lukuta akati ko eloko yena ngoze eloko asika oya ko pesa biso matière loko bango ba bisa bango pesa bango matière a pesa biso matière te soki Kalamba ya viola leki na ba bomba c'est que na ye na famille na ye na ebité na rotia bango na classe nini jingi chitatakana chiluwa ya famille na bango mobimba parce que nga leki na nga mwasi babali na mobile na viola leki na biso mususu loko to na bolingo na ye makasi loko yeza na mbongo aza mwana ya roi to bomba secret wana iba bomba ki pona weba te ko manipuler to be ko ruiner vie de ko longo ya mwasi abali mukie et puis tala elongi ya Peniel bien Peniel aza mwasi ya bomba makamweleka na ndaku nete ngana ebisio mais abombi secret eza lukuta po nini pona nini kobela ya mwana aya na ngona internet pona nini kanyot asengela mwana kanyot na internet sikoyo makambo ya buzo bezanga tina obimana on internet bongo ya munene ya kafumba oyo lelo pe ko panza na ngo Mike oya ko bango ngaki mukie baki makamute sio boye Mike Kalamba soki aza muto akoki ko violer milibu mabe toni ne ko sala mais yeba ya mo zela na biso yokanga na ozo katanga maloba poani eko yoki manga eloko na bi ko de la Peniel na ko tana na Peniel te na ko tana Peniel te obi aza muto akoko violer est-ce que mosa na nzambe na lobi boye aza mutu aza sainte mais yeba yango Kalamba aza personne publique ana succès ana mbongo a kitoko ana taille basi bazali balalaka na mampuya na ye moi je pèse mes mots leki ya Peniel soki ba violaki ye c'est que leki ya Peniel netolandela ngo be ya violaki mai Kalamba parce que famille na bango za famille ya balalaka bango na ba vidéo jamais oyo mona vidéo ya Peniel tene bazola le na vidéo na mona vidéo ya Peniel ça yango tant que bolingo nga mobile na nga to sala na ye to sala ba vie to kenda na mobile ni mobile wa public ye wana mobile wa public ya balaki ye wapi abale bolela mingi to bolingo to oh moni yango moni bino ba ke public bino mitaka na mibala ba poto apesi moi na mo poto do yo mobile bo mona bo abali yo te loko to komo côté mobile na na Peniel ndeko bolingo bana nzambe bolingo ekeli boso bolingo nzambe mutaponi yango tanke ozo asire nga bongo donc noken bino na asire yo ko asire moi c'est zakani mobile nanga to sane ba délit to tambola zo asire nga bolingo asire bolingo nzambe telo bo na pimele makuya nazo ninga na sécuriser yo ba fingo na commentaire te mobile nini ba considérer mobile considérer moi c'est na momani yebisanga na momani yonso alobi na momani yonso na kimakangu na kifiancé na kobala na oui nanga tala ba ko fingo na émission yo ba ko fingo na émission to sawa soit na commentaire na ba fanatique soit na ba fanatique allez-y comprendre mona kazi ya ba Peniel yeyo donc mobile toyo kana na bima maki muluba te o mena senga makasi na émission o mena senga makasi na émission na lobi boye soki olingi mobile considérer moi si na ye oyo mobile abali déjà moi si na légalement vraie considération yango wana mobile akoki kosombela lupangu soka bali oyo tosaka moi si ya makangu yokango lelo oki moi si babali ba petite famille na mbongo ne mobile considérer yango moni bino ba basa kishasa mobile asombeli yo dendo ba tia soki mayonnaise mobile asombeli yo kwanga au considérer mais c'est ça yo zoloba bozo la ba délire na bino bozo sala ba délire omoni moi mobile wana omoni moi mobile ba publier na Peniel azatonga ba lokoti na lisano Peniel azatonga ba lokoti na lisano tordanga ba tonga lisano bunga na lisano franchement ça ki nduma na bino mibale bozo sala bimi soki bobala na légalement lelo mobile abalo légalement vidéo na bino est-ce que ko bima bozo sala na est-ce que ko bima et bimaka ya bato buzoba ya bato bobala na te ozo comprendre donc Peniel atika biso to vanda kimia Mike Kalamba soka viola ki leki na ye c'est que leki ya Mike leki na ye ne mta viola ki Mike Kalamba parce que Kalamba ya kokelela moi cité
est-ce que Kalambe n'est pas que na mon pono Kabana Penel a umeli pe depuis Kabana ah ka umeli nini na mampuya te yebisa ka sa umeli te a umeli na nini a umeli akela moi c'était ngam moi so na sir na ngana kela mobile te to kabano lelo na 8h donc na 8h30 bana zoom susu obige yo mai Kalambe yimisanga yo pe no so mona nako omoni batu bazotala yo mutu tanga zo na mbongo ne vers yo face à l'attention franchement omoni batu loko ba penyel zela biso omoni batu loko ba penyel bazo bebi sa personnalité na bino bokota na ba jeune na bango te passer de nile ça na raison omoni passer de nile ça ba ki ba penyel na ba ku penyel ku tuté alba mama ba zawadi awa alors même mama zawadi le long on appelle si passer de nile c'est raison mais sauf que passer de nile c'est peut-être hier aluka a sécurisé penyel mais penyel aluka sécurisé penyel azo ba lelo omoni penyel na sa bon point aibi aza mama bana aibi babala légalement basaka na procédure à divorce na ebite ce pe sila te aibi ke mai Kalambe okene nulle part ailleurs yango sala bongo de la presse zela bibi si moi le roman awa ngana lo baka si ba passer est-ce que pasteur hôtel monter à battre okolo bana donc basela makamna mo bakabela nga tout pasteur teka sengi yo bokene na flamingo yo boy na boya oza pasteur na koboya oza pasteur te nga liloba kabino pe bana basi bokoma ko kene na ba église ozotala déjà pasteur awa na se et pasteur systématique tout le monde na yemo na na pantalon dessiné bino jamais ngana okepo na semble qui va compléter net ngana za victime tant peu na ngana publier parce que comme bongo yo sortez bible soki na bimana mosala nzambe je nzamba lolo zo mona ngai nanu te ata mokambi église ata frère église nanu te biso zo batuna biso ambe loko biso ba batu to petaka na parcours na ngana na sata mokambi église ata frère église zo mena senga ye ngane molo bebele ngane munokolo bebele omoni na ozawana ozoloba noko apoto wana TV omoni na TV oloba yo noko za na témoignage noko sala 6 mois jeka ye na caméra a filmer carte etonde ki ilo biso ba filmer donc na parcours no kene vanda bi après mission contrôlée omona ke mosala nzambe mo abima na kata parcours na jamais mosala nzambe azate bana basa lelo ata mokambi ata frère église azate bozo envier ba passer ba kabaka bien bozo envier ba passer ba sakana etolo mo bien lokwa ba bima da liboso ba isabino ke ba sakana etolo mo ba dame sonaka makasi et atira bino nyoso vrai ou faux jamais biso ne sorté tango ta biso ne sorté parce que ngai lelo parce que comment va jeune biso o senti ma pasteur to so ne wuté États-Unis ma comment a bengi ngai o so ba kolina ile na kenda kuna o petit ande ngai c'est vieux yo pasteur te ngai lo ba o te o moni systématique ne nga beta masole le kaya bino mbale o bino le suka ki biso to yebi te ça vidéo baby mena to yebi te masolo so beta wana yango ngai penda ta frère na kati église ba frère na biso na ba zo kati ba bi o mal à la tête à péta câble mabe fia ki sans ba zo ngate babangaka en tout cas na yo comprendre que naza na ina émission mutu mo azo menacer nga naza menacer zo solo la likambu ya Mike Kalambe to zo solo. Pasteur Mike, comment on porte-parole à Peigné lié? Porte-parole à Peigné, c'est ça l'analyse. Papa, vous êtes pasteur. Est-ce que quand on a les qui a moi, pourquoi vous confirmez? Qui va m'embarquer que ma cala est en haut? Au cas Peigné n'a eu l'ibisson. Peigné n'a eu moi. Mais ça la moussala na yo, Zala, Loba, Zala au milieu du village, quand on battait que pasteur Mike a mis, vous ont confirmé. Moi, derrière dans ma cala, moi, comme je suis un tel. Donc alors, tant qu'on ça la. Ça pipi la mouquet de la presse. N'a ça 100%. Pilipi la mouquet de la presse. Oui, mais on sur lobby. Oui. Est-ce que bien on t'a l'émission? Non, t'as l'émission, t'as la mambo lobby. Tu comptes sa vidéo, tu comptes sa thé. Pour air en haut. Bon compte ça. Ah. Malamu, ngana yo lo baka boye. Pona compte la jeune ayo, ngana yo lo baboye. Penyel zala quand même moi si tika makambo sala wana. Kalambai soka viola leki na yo ne muta viola Kalambai. Po Kalambai elongi na ye wana bana basi bile balala kana mampuya na ye. Soki na kosi bo komenanga na commentaire bana basi bana poto ngaku tunayibi ke soki na che profil a Kalambai batu so batu nga gérer okozwa bana basi batu nga gérer na kozo numéro ndenge nini. Nako son numéro n'endengeni s'il te plaît chérie on sentit que mutu on sentit douceur au garo wapi yango na lobit aza mutu mabe ko komela mais ko violer leki ya Penyel Kalambai
Naebite. Ah, eza passe. Eza passe. Oza posa nango. Posa nango ni. To benga passer. Asambela pona biso. Asambela pona bino. Asambela pona ngai. Mon mususu aka na featuring yo na kosambela. Bobandaka boye. Hotel, bimisi pe lo moto mo eloka bien. Mususu aka na featuring ngana na kosambela. Ngai ngana basambeli ngate me muta featuring to yoki apoto zemelongwe. Ah, bongo zawadi zeme ko longwa te. Zawadi zeme ko longwa te po no sa biso boye ko zawadi. Pardon. Nga sina uto koma na Facebook zawadi zeme longwa te. Biso photo mona mwana wana elonga mai kalamba yiwana. Photo mona ngo. Mais zeme longwa la muki asutuki boye pouze mesali. Qu'est-ce qui prouve que zeme pesa la ki pe longwe? Ezalaki parce que poster ninga ba makila ba kita. Encourager les sous, encourager les sous. Encourager les sous. Le yo ebité na théâtre so muta poli likolo to makia kango, to dessiner kango to tchaka ngo yo sala théâtre bien ngote. Ça wa do sa ba théâtre na ye. So ati ba mekoko matie na ba onja na papier mouchonde to so décorer mutu. Ebi manoko ambasu. Do so za wa da sali bangale yepe loko za fragile. Boza parmi bato ba ninga mona makilate, ba mona mai misu to ndimi yango. Zawadi eza ba théâtre au sala. Asa soni ya famille na ye. Asa soni ya ekolo na ye. Yango mona to koma na moment mo boye. To kozongela soma ma ekolo na ekolo bobalana. Ba basaka banduma na banduma babalana. Loko ngana za muluba na bala mompono ya biso na biso baluba. Bino pe ba Swahili boke ko balana ba Congo. To koma bongo parce que bozo pesa biso soni. Mwana mwasi mo yaki bobio ba bimina ngai. Ba bimina nga sans préservatif. Le loko mo biso zeme longwe. Est-ce que ça na sens? Soit disant oyembela apenzambe. Yezo moyembe embela. Aye minze mona simate na liboso tena. Je soutiens ce que Mike la Duchesse a utolo basiko a uto sa direct. Zawadi zemi wane ko longwate. Zawadi fo zemi wane za. Mazong za onde inese. De zawadi fo futa zemi na biso, soit disant zemi opesa ki biso. Biso ba semeki na yoto ozela zemi wana. Poni ko saka na peuple boyoko, o mo te ke batu ba ko saka na population makasi. Do zawadi alobi na zemi longwe siko na nini? Mais longwe alali ala muki ya ma grande surprise longwe. Yango na lobi elongwe pona nini? Po ba soini si. Ça va d'expliquer biso zeme longwe pona nini? Chaki na mobali ya libanda ya za marié. Yango zeme longwe. Na bona loba ona koloba. Omoni te omoni ne moni moi ça muninga nani? Ke na lobi na suki ka wana. Omoni ki mompono ki mompono ba zawadi fale ba sala ngona na yimika. Ba sala ngona nganda ba soso esika baninga ba saela ngoko. Ete na nenga bien te zawadi na lobi na kaka. Zawadi na nenga bien. E mo sala nzambe papa wana kosele makama za ki penda vegle po mabe. Papa ba kosele makama. Papa akosele makama. Oh asalinga na ndenga sima o bazeli. Akosele papa to ebite. Toka kosa ki to ebite ya solo bi na bomba na ba vegle. Ozo tatonner na ba information ngo. Ozo tatonner. Non yo ko pas que zawadi au sa théâtre tisiko. Aiki na Rambo babimi na ye. Rambo 2 Vaseline, Rambo 3 zeme longwe. Parce que yo tisiko zo tatoneka to yebite soki ba violaki. Ba violaki zemi elongwe zawadi zemi ba semeki na ba bi ofuta zemi. Est-ce que ba futa ka zemi? Zawadi afuta zemi na biso. Loko ya bakeza biso afuta ngo. Zawadi zeme ko longwe te zawadi fosa na zemi, zawadi foto mona mwana wana. Miso to komenda ko pesa kombo ya mwana wana zawadi azala ina libumu wana. Kombo za kinani? Oh, kato biso mo ba semeki ne to ngato pesa komo swadi zalo kwa lingi biso to koma ba semeki. Po zawadi susine za kinini. Alinya zwa alazwa ndeko na biso na makasi. Mwasi mobo alala na mampuya, alala za marié. Marié wapi? Mwasa marié asala makambo wana. C'est yo pe jour ko marié ko sa makambo zawadi asali. Le bize na osala kwa zawadi. Li conjugal na oki ko lala mobali mususu. C'est ça. Et marié bana ko sabilo ka bongo. Ozo ntsanga nyeso kwa. Kati po yo pozo côté la bango. Nazo lobaka parce que baza basi baninga basi pasi wana. Ya ona olobela bango. Baninga basi donc yo mwasi so asali maboko condamné to le kwa za muninga mwasi. So sali mabe na condamné. Bosko bango basala na mona tisiko ona mabete. J'ai pardon to si fait na biso moi conseil ni no pesa na bande na Peniel. Ngana pesa Peniel conseil. Parce que za muninga zo lela. Ai pena na pesa Peniel conseil. Ça va mot de la fin casse. Mutu mutakane mona na internet ale na pesa conseil. Nga géri na pesa Peniel. Côté pe mutu yo te na nina zaina moi ça pasteur. Mini mabenele ki makase ki misie mo libala. Ale ngasi kona te na zo musama kasa hotel na mo ibopwani.
penye la sala makambo sala penye la loba ndenge Michael Mbaya viola lekine a continuer yango zo mona omoni penyel na loba ne likambo penye na kotika la tonga balokoti na lisalo tika la zo mobali te ouais mode de la fin na yo papa ouais moi mode de la fin na olobaka ke malheur mingi na basi na biso le roi ba congolaise ba benga mal roi ba penyel oyo ko sala ba bilomo ya bongo pour moi nazo mona ngweza eza mili mabe moni famille mususu boye ba obatela bana bino to bazana na ba jeunesse bo sambelela ka bango boko tsa bango ba vraie prière za ba prière na bino ba lokuta na télé lo mona bali aye na réseaux sociaux comme ça ba n'importe quoi donc il faut ko sécuriser bana surtout dans le ba maman bo sécuriser bana lobi to so ba penyela lobi te lobi to so ba zawadi ya ba lobi te parce que bana belé c'est comme c'est puis au moni ngana lo ba elo moko dera CCB bana lobi boy ngana lo ba elo moko na kini baloba mwana so yiba moni nzaleleki yango ayibi omoni so pona oyiba père na biso aboti biso 7 mais to bima bina ba grand voleur et puis to bana nani bana molakisi mobutu afuta père na biso mabe mais to kemba to tanga banchiki to tikala ko yiba te donc mutu soko yiba aza moyibi mutu soko zo saki ndumba pona nzala aza ndumba do ba penyel baza bana basala nzambe moya lukuta parce que oya na TV olobi ba n'importe quoi lelo olobi o ba viola lekinao bobomba secret est-ce que secret bana ba pop ngabe papa za passer c'est que biso bana ba bana ba passer milima beba tata mino ba bengana ekota kati na bino oza makasi mais oui presque so na manko ba nota lelo ba maso na ebela baza bana ba passer au moins que c'est comme si on est milima beba tata na bango ekoti la bango yango moniteur papa na za passer sambela vrai pour milima be de moi ko akwa attaquer papa na bino arrêter papa bino a continuer vous comprenez bana ba passer ya vrai peut-être bazali mais la plupart on a moi le ba penyel na zamona soit disant papa bango za soki musala nzambe mais est-ce que makambo le lorsala on refléter papa na ina mama soit disant za musala nzambe aza musala nzambe siko tala siko mona musala nzambe makambo sa tomoni mutakani na TV tomoni ayeko senga mbongo ba aider mwana mukongo soki bukanaki na TV ayeko loba mobali na ya beta kaya za violeur ya leki na TV siko mwana musala nzambe olobi so ba bien awa ke bana basala nzambe za bata mais on confirmer que milima be papa ya moté ya papa ba penyel et kota kata penyel merci beaucoup de confirmer donc pona ngala ko loba ka zawadi zawadi ya lobi zeme longwe nga en tout cas zawadi na ko loba zeme ane fo longwa te zeme ane fo zala yo panzi monde entier lobi ke zawadi zemi wana eza ya Michael Mbaya biso twandoze la zemi wana twandoze la mwana wana mais comment ko loba tovandika bo zeme longwe omoni ke quelque part basala nzambe baza ba grade rapprocher nzambe te ngala lobango mais quand même bino pe bana basi boyeba makambo bo sala tango zo tenter mosala nzambe tango lingo coucher na mosala nzambe akobongisa yena nzambe na mais yo obi bana basi no so bimana masala nzambe na nko na moya lelo balaka mama be o babima pe na nko leti bazawadi yepe na boina yeko pengwisa Michael Mbaya do alaka mama be eza normal te mosala nzambe abongisa na nzambe na ye ata bofingi aza ndumba aza mompono atikali kaka ye yonde mobala ndumba alaka te ota tonto na ndumba alaka te mwasi ndaka ndumba donc pona nga baser na biso mibale to vandika bo porte fongwa mizawa dize melongwe penyel koto abi ba viola lekine boza ba sorcière bo continuer ko samisa na bilo mabe batinda bino na mukili ba o lobi de ni lesi ba envoyer du diable donc bo continuer ko sala ok Jerry correcteur sonné to za ki na émission to ki ndeto solo li en tout cas conseil quand on peut ça na bandeko basi ba oh nan to kuma na to koma tana ba kambité parce que so ba sala nzambe to ke musika to ba kambité ba ba okine na basango boye ba keza malédiction et senga mité bonga mité oza moi c'est mo za nzambe to bimana ye kaka po to msuso salir kombo na ye eza bien te en tout cas to ye ba to bongisa lelo lobi lelo na biso eza lobi ya ba na biso donc zawadi ko bosa nto oza na bana soki na bosi de rozana bana penel pe oza déjà na bana 23 ans
Zawadi 23 ans donc moi na ngaza mukone na inani Zawadi alukute Zawadi andoki na baluke d'autres pas Zawadi andoki 23 ans donc yaza mukona moi na ngana inani donc Zawadi na moi na ngaza presque âge moko te Zawadi akosi Zawadi soko na mbule pele 29 ans bon il y a sur internet abi aza na 23 ans bon peut-être des âge ya musique le roi beta pe musique bango pe bana basi balinga okola il se be le roi to za ba chronifiante pe ngana bana chronifiante on na 11 ans net ngape na 11 ans oya mona ngoma be talienga na 11 ans ngape na 11 ans donc na buki na so na kundi ngo ato kosa conscience na hote et puis ko lemba na pe ko yeba na kaka to kosi mona ta joueur a kosi âge na kata terrain de ko ya ko reverser akoma na moment mo be ko ma pa bete ko mi pasi ba miku e ko mo déclarer âge donc c'est ça. Merci là je salue tout le monde aux akebele au tala biso donc plaisir à toi il y a trop que bolinga biso pe to zong sebino bolingo donc ezaka conseil ke to landa te to bunga te lokwa basusu babungi na ko bunga muninga ko sekate parce que yonde sambela nzambe okwo isamate ba pasteur boza liboso en tout cas to pesa bino respect mon abino lokwa ba 2010 et mona kata na papa biso mais so moni pasteur na se calmer et ba na considérer ka ba pasteur lokola boza ba 2010 donc ba nzambe te me ba 2010 non bon mona biso pe lokwa to bana bobimisi oko simba to simbe awo kene boye sala nzambe wi to bangana entre nous to bangana mo signé pe na ngai fona bimaka na pasteur bino pe na bana basali ba fiaki son tena ya poto pe o kisasa ya poto nga bana ngami ba fiaki son ça lokwa ngamo fiaki son tongo makasi merci à trop bozaki bela hôtel biso ba mbote na bino ba bizu to lemno ya trop et ba mbote na pesa na mon papa pasteur Manoka depuis Luanda ba mbote belé talaka au mwana yo ba mbote belé na papa na ngana ebite ko be moi mabange sili non ngana benga na pesa ka mbote belé na sponsor officiel à chaîne na ngai émission na nga na Nzinzingu alternative valable ba mbote na yo belé sans oublier maman Ladi mère double na Lyon ba mbote na yo belé ndeko ya maman Hélène Mvuzi sans oublier si déjà la baronne yo pozo kabate na comprendre kabako ya fongwa mat Wester balongola on mboka na bino vraiment kabaka adrisha motomètre beba zibe baba mbote na yo Francis yo na luka yo na ebite faire kam to fali ya mbongo na obendere no ebisanga na ko ma PDT IST za $3000 le bango pe mingi comme d'aba comme ça un conseil à lobake koko ma PDT IST za $3000 eza conseil mo ya bien mais tala pe kota Jericho Betox c'est ça la bien ndenge za la kaka bambote belé na bino tubola ndaki Jericho so mo ina lobi ma bebo supportenga nga senga pardon te parce que na lobi vérité Peniel azalo kuta Zawadi azalo kuta ba sa ba théâtre na bango sango ko sila bana lunda ba yati nyoso ko leka bana lunda ba ya bana poto ba ya internet pe ye nyoso ko leka menzambe nda otikala ye donc c'est ça. OK, merci à Balbito Kokaba ye moko l'homme le plus charisme Vincent Lifete que les papas ont mis son cheveu bouclé quoi Vincent Lifete que famille Lifete que nyoso respect hein ma aussi Lifete que bamboto na ya trop babi moto akangi lufu ma frontière nyoso lufu Vincent Lifete que zola mwa ekauka jamais et si la kokauka jamais Vincent Lifete que bamboto na yo bye